Bandeko balandi biso na kati Diba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant. Bandeko la fois passée tobetaki lisolo moko oyo tolobaki mama moko abotana sentinelle na ye oyo tobengi surveillant oyo ezali deuxième partie nango émission na esilaki na molamu mingi te na kataki yango parce que ezalaki na problème moko technique esalamaki na niveau ya bakamera na biso. Alors nde esalaki ke chaîne wana émission esilaki te. Bolimbisi mingi na bandeko oyo balalaka Diba TV na kati ya mokebi mpe na bwanya. Napesi bino susu bambote mbote fete kitoko ya indépendance ya mboka na biso. Lelo oyo Congo ekokisi 65 ans 65 ans d'âge oyo tolobi ezali mpenza mbula oyo esalami na kati ya mboka na biso po te kongole nyonso epai azali kosepela azali na champagne na maboko bayimboka oyo bamelaka te lokola biso tokumbaki mabolongo na se mpona kozongisa susu Congo epai na ye moko nkolo Congo epai na ye moko nkolo bayimboka tokoloba ngo na bachaîne nyonso na chaîne oyo ya politique kuna ekangami na politique ekangami na musique ekangami na comédie ekangami na sport makambo nyonso mais ele ezali likambo ya mboka totiaka yango mayele epai nyonso. Banguna oyo balinga bakweyisa Congo batikali na soni balobaki le 30 juillet et le 30 juin na mokolo ya fête national d'indépendance ndeko nanga oyo azali mwana mboka précisément c'est un congolais oyo alandi na ye parti ya banguna oyo bamongisaka mboka mpona lokumu na intere ya libumu na ye. Ndeko nanga abosani ke bayimboka oyo bakokufa na este bazali bandeko na ye mpe bazali makila na ye. Topesi ye courage na esika azali mpe topesi na bana mboka Congo nyonso courage epai bosangani baoyo balingaka Congo mpe na oyo balingaka Congo te bazali ebele. Nzambe alola apesa bino longue vie mpe bolibere territoire wana. Bato ebele nauti koexplike na émission moko na otosala lelo na 20h mpona koexplike bato ke accord wana bato nani bacomprendre yango malamu te. Toza kosenga bayimboka basalela biso bakomunike nango na minoko nyonso ya mboka swahili chiluba lingala kikongo ya leta kikongo na biso ya bakongo vrai lingala ya bakanja oyo ya bakinois po te mwana mboka nyonso acomprendre le 9 accord wana elobeli nini. Sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso oyo ya mokolo ya elekaki semaine passé oyo naye koesikize na mokolo ya lelo oyo ekambami na munganga spirituel oyo ayelaka bino masolo kitoko mpe masolo ya bwanya oyo ekoteya peuple de Dieu kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Nayebisa bino tozali na baprogramme ebele ezali koya mikolo oyo tozali kokende liboso awa juillet août. Tozali kosenga lisungi na bino po te chaîne na bino ekoma monétiser ezali kosenga mpenza mwa bameya misala ebele esalamaka na kati ya monétisation oyo nyonso alingaka munganga spirituel akanga motema te atinda ya ye contribution ya moke kaka po te papa munganga spirituel papa edi nakoka kosala mosala oyo kitoko oyo nzambe atindi bino bamembre à l'ombre bino na bamembre oyo tomesana kotanga bakombo na bino bokanga motema te bosunga evre oyo nzambe akopambola bino na baaktivité na bino mpe na mabota na bino epai bozwami. Je m'excuse ndeko na bino papa Edi Diba azosalela bino mosala kitoko monene mosala oyo ezali kosenga bambongo ebele badepense tosombi biloko ebele na effort perso po te nzambe je m'excuse atiaki toujours bwanya na mayele po tosala yango mpo bino bozwa toujours bainformation oyo kitoko. Bayimboka toyeli bino lisolo oyo elekaki je m'excuse semaine passée mpona makambo ya mama oyo abotaki na centenaire na ye. Mama oyo azalaki mwasi ya libala na kati ya ndako na libala afandaki
na mobali na ye me bazali na mwa kokoso mpona koboti. Baye kozwa occasion mwasi aye kotambola na mobali na sentinelle na ye plutôt. Donc c'est-à-dire que on dirait avant abala atambolaki nano na sentinelle na ye, ere sentinelle akei nde aye kocomprendre ke atikali na mokumba. Balandi bosikise biso soki moto atournema ezali eza toujours bato totangaka yango ndenge batindelaka biso yango. Alors mama wana ere aboti mwana na ye ya mobali, mwana akokisaki 10 ans. Alors tata oyo abotaka mwana wana sentinelle wana ere akei akenda na ye asali vi na ye mpe akufi. Mama atikalaki abokoli mwana, mwana akokisi 10 ans, mais tata oyo azalaka na mwana na ndako akomprenaka déjà ke mwana wana aza mwana na ye te, mpo mokolo moko mwana wana na age ya 7 ans abelaka amemaka mwana mwana na l'hôpital. Ere basala mwana examen ya makila ndenge ezalaka toujours mpo bazongisa mwana makila, tata wana baye bazwa makila na ye ekokana na makila ya mwana te. Bayi mboka bofungola matoni matoi boyoka biso na bokebi mpe na bwanya. Alors eye kosala ke tata wana ere aremarke ke mwana azalaka ye te, ayebisa mpe mwasi na ye te avanda, me bolingo ebele toujours na libala na bango. Nde toye komona mwasi epai azalaki mobali oyo azalaka tata ya mwana sentinelle ye bapesa kenda te, akufaka akomaki kobimela ndeko mwasi wana. Akomaki kobimela ndeko mwasi wana na bandoto par-ci par-là, azobimela ye azopesa ba message. Yo il faut okende kolakisa mwana na nga oyo na bafamille na biso, po ye moto akufa na babota ye kaka ye moko. Sikoyo mwana wana azalaki lokola remplaçant na ye, parce que mama ya mwana wana azalaki toujours kolela ndenge mwana na ya mobali atikaka province village na banigeria kuna akei na capitale kosala vi na ye. Mpe ayokaki sango ke mwana azwaka mosala apres mosala longo elongwaka esilaka akendaka mosika mpe akufaka. Oyebi moboti soki na mosika aza koyoka sango ya bongo mwana akufi, mama atikalaka na basusi ya mikolo na mikolo mpe peut-être ekoki komeme mpe na liwa. Bayi mboka epai mama wana balatisi bandoto ebele ma azosala réaction te. Tala ndenge tata wana aye kosala aye kobelisa mwana wana. Mwana wana aye kozwa maladi oyo tobengi makolo ekotambola te, misu ekomona te. Ezalaki l'un de message oyo efaki sala masiko ke tata wana kende kuna na village kolakisa bana baparent oyo ye ya tata wana azalaka sentinelle ke aza na moto atiaka na bomoi. Azobimela mwasi wana na buto omoni eta mwana wana aza nango, yo fo mema ye pa baboti na ngai, baboti na ngai nde so bamoni mwana wana okomona kaka yo moko oyo ekosalama. Bandeko nayebisaka bino likambo balien familial tosala nango ngele. Do wana ezali balien moko ezali kolanda. Nde esalaki ke mwana mwasi wana kutana na mikakato na lisongolo pakala ya boye po te azwa mwana bato amema ye epai disons petit fils wana amema ye epai ya baboti oyo ya tata oyo abotisaka ye, quelle que soit qualité na ye ndenge azalaka santi. Mwasi amoni trop c'est trop, ayebisi mobali na ye non, tala likambo nga nazomona na butu, nazolala nazolota bandoto songolo pakala. Mobali alobi wi nasi na comprena ke mwana azalaka mwana nga te, mais comme azobotami awa na twa na nga, comme azokola awa, alors naza so na choix moko te ya kosala. Mwana aza na bolingo na biso totika kaka o te efuna kiti. Mwasi ademara motuka atie mwana na kati ya motuka, mwana oyo azomona te, mwana azotambola te, mwana pasi talaka mwana 10 ans asakoki kocomprendre azoloba te azoloba me azotambola te, azolela kaka susi na susi. Akomi na mwana na famille wana atunaki mobali wana kaka na mpo bakomi kosola na ndenge ya batelepati. Mobali wana ayebisi te yo kokende nga moto na kolakisa yo zela. Nde amema mwana wana ti na famille wana ake kotika mwana ya bato kokoma komi
alotisi mpe mama ya ye koko wana ayebisi eke mwasi oyo nabotaka ne mwana na mboka oyo epai ngai nakende kosala misala bazali koya kolakisa oyo ye asutuluka boye aza na ndoto lobi nango mama wana koti na village wana na motuka akei pa tata mokonzi ya mboka atindi ye tala famille sokolo pakolo ozali koluka bango wana kuna nde epai wapi akendaki kokutana na mama ya mobali wana bayi mboka na koyebisa bino mokili oyo ezali kotambola na makambo ebele mokili sala mingele mokili yeba epai wapi kotya lokolo na epai wapi oli komanyola vi na yo soki na mokili otamboli na bwanya te otamboli mpe na bokebi te lobi yo ndo kozala perdant mwasi deke kaka mama wana mwasi wana se présente liboso na ye atuni ye message oyo nga nazwi na butu na bandoto ezali nde yo moto komema mwana bi wapi mwana ye wana na kati ya motuka ake kozwa mwana abimisa mwana kobimisa kaka abimisaki mwana mama wana kosimba-simbaki mwana atali elongi ebi o mwana nga mobimba mbala moko miso ya mwana wana emoni mwana na mpe makolisa nini etamboli histoire oyo ezalaki mpona koteya kolakisa mingi bato oyo bazalaka na motu makasi na makambo oyo bazali koyebisa bango sur baréclamation ya bafamille sur balien ya bafamille koyeba ndenge nini kokata balien na bango ezalaki deuxième partie ya lisolo na biso oyo ya la fois passé 3-4 jours passé esilaki te na baraison oyo natangeli bino ya caméra ezalaki kokomplike mwa moke me lelo tozongeli bino na masolo oyo toye kobetela bino na mokola lelo mpo te bozala riche na makambo oyo nyonso toyeli bino na mokola lelo bandeko mingi bosabone massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo boyezite te bomema masolo na bino boyezite te boya na masolo na bino nyonso na kati ya chaîne oyo bokozala ya kosepela mingi nakoma kopesa bambote na baye oyo bazali kosoutenir chaîne oyo na bwanya na mosika mpe na mwa misolo oyo ezali kosalaka ezala alimenter parce que nayebisa ye bino toza na baprogramme ya d'ici août juillet septembre juillet plutôt mpona koyamba baye oyo bazali bacélibataire nalobaki na bino boyezite te ndeko mwasi ndeko mobali benga mpona kokota contact na monganga spirituel mpe tokoyamba baser mingi oyo bazali na kati ya lingomba oyo na kati ya afrique du sud oyo basambelaki na kati ya bana ozana tokosola na bango lokola basali na nkolo koyeba ndenge nini bazali kovanda na kati ya afrique du sud kotisa nkombo na yo epai ya monganga spirituel soki ozwi émission koyoka soni te kobanga te ndeko mwasi ndeko mobali yaka awa mpe koki kozwa mpe libala okoki mpe kozwa molongani na yo oyo ya vi na yo abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV ndo moi natangaka bakombo bandeko wana Fisto Kabwena na kati ya France ndeko Simplice Umbere Mbere na mboka France mpe Mike Mulongo na mboka Belgique mpe lisusu tozali na Michel oyo tobengi Mike Ngoi Kalombo na kati ya Washington ye mpe azali kosala mosala kitoko ya kopanza Ediba TV mwana Congo eboniboni yo te bango kutu bazalaka baproche ngai mingi te me tala nzambe ndenge atutisi biso na kati ya mosala oyo Ediba TV mwana Congo lelo tokomi baproche tosali mpe famille mobimba mpo te esunga yo na ngai oyo alandaka Ediba TV mwana Congo naye mpe kosuete mama Patricia Lucivika molongani ya papa Edi anniversaire kitoko elekaki le 25 juin 2025 malgré tout tozali na problème technique nde esalaki moyen tosuete eza te mais tozali na kati ya semaine yango kaka toujours tosuete mama Patricia babougie ebele ya kokokisa 45 ans d'âge na ye na kati ya mokili ya tata nzambe lokola lelo tokofete 65 ans ya indépendance ya mboka na biso tobakisi lisusu mai na champagne likolo
na bango mibale na mosala kitoko oyo nzambe asali na bomoi na bango na vie na bango mpe na kati ya mboka na biso Kongo oyo mboka kitoko banguna bazali koluka babotola biso yango mpo te bakende koenjoy nango na balive na bango oyo tozali komona okoyoka moto akoyebi soki mutuka oyo omoni matière basala mutuka oyo euti na mboka na yo eloko oyo ozomona oyo batelevizio oyo euti na mboka na yo eloko oyo yo sikoyo mwana mboka congolais ozali kobeneficie nini totika kofingana totika kofinga tata mokonzi ya mboka torespecte ye eza teke alobi boye yo okei na net ofingi ye okomi otindatinda bamessage basergent kanga chef suprême bakanga ye ateki mboka yoka ndenge kongola azali kosambwisa tata mokonzi ya mboka monsieur Antoine Félix Tshilombo epai ozali nzambe apambola yo abakisela yo mikolo ebele ewuti na kati ya chaîne ya leki na yo munganga spirituel papa edi diba mikolo ebele awa na se ya moi nalingi bino mingi na kati ya chaîne oyo balandaka biso na bokebi mpe na mwanya nalingi bino tro bosabone bopanza toujours sango boya ebele bahistoire mpe ebele ya kitoko ya makasi ezali kolandana na mikolo oyo ezali koya tomonani mokolo alobi soki yesu masi azongi te bye.